lisusu na information mususu otolinga ki kopesa epai na bandeko na biso bakimbangiste à travers le monde. Tozali kosala rappel na ba réseau matali na kati ya Lingomba. Ba réseau batu bazali kopesa biso ba enseignement oyo ba papa batikala kote ya biso te. Batu bazali kotangisa biso makambo oyo ba papa batikala kote ya biso te. Batu bazali kolakisa biso makambo oyo totikala koyoka yango epai ya ba papa te. Réseau matwana ezali makasi na kati ya Lingomba. Yango batata ba maman biso ba analyste spirituel tozali kosenga na bino. Boyebi oyo biso tozali na yango ezali parce que tobandaki kolanda attentivement maye ba papa bandaki kote ya biso, maye banganga nzambe bandaki kote ya biso, pe maye papa Simoki Mbangu Kiangani azali kote ya biso tango nyoso. Okoki kolanda na yo message ya analyste spirituel. Okoki kolanda na yo ba chaîne mususu. Mais tozali koyebisa bino ete ba réseau mafie ekomi ebele na kati ya Lingomba. O ezali kopanza sango tata Simoki Mbangu, o ezali kopesa ba information na ndenge ya mabe, oyo pe ezali kosala makambo na ndenge ya mabe. Mais biso etake ba analyste spirituel nde tozali ko détecter yango. Yango pona ko batela kondima na bino batata ba maman. Toyebisi na bino ete chaîne ezali moko ya Lingomba. Ratelki. Tokotia ba lien awa. Tokotia yango awa ezala Facebook, ezala YouTube, ezala ba TikTok, c'est-à-dire na kati ya réseaux sociaux biso ba kimbangiste. Tous ala beaucoup plus intéressé, tous abonnés na Ratelki parce que zali la seule chaîne officielle ya Lingomba oyo kopesa biso ba information correcte ya makambo ya Lingomba. Soki ozali porte-parole ya Lingomba, soki ozali chargé ya communication ya Lingomba, communication na yo kendaka kosala yango na Ratelki. Kendaka kosala yango na Ratelki parce que Ratelki nezali chaîne officielle ya Lingomba. Bato ebele bazali koleka, bazali kosala tapage na kombo ya Lingomba, communicateur ya Lingomba, chargé ya communication. O ngai de Molimo Mosantu, la princesse de Siré, la princesse de Kamba, nyonso wana ezali ba réseau mafie oyo ezali ko travailler pour la déstabilisation ya Lingomba. Chaîne ezali moko Ratelki oyo yo na ngai tata mama esengeli na biso to s'abonner na ba chaîne ya Lingomba parce que kuna ezali na makambo ezali officiel o ezali koleka kuna. Et soki ozali na posa ya kolanda ba chaîne mosusu yeba esika nini okotelemela, yeba message nini okotelemela parce que bato ebele bazali kotindela ngai, bazali kotindela ngai ba émission ya mama na biso mama Balenda ngai na sina loba yango. C'est-à-dire pona yeba yo soki ozali nani, pona yeba yo origine na yo, pona yeba yo uti wapi ezwaka ngai tango mulai te. Pona nini? Parce que na yebi déjà mabe na malamu, na yebi kokabola mabe na malamu, na yebi soki satana azali, na yebi déjà ba stratégie ebele oyo satana ayaka nango pona kokosa biso. Ndenge satana akosaki Adana Eve to yebi maloba sukali ezalaki mingi na monoko na ye. To yebi pe makambo ebele na kati ya Lingomba oyo to yebi ba papa ba yebisaki biso satana akotaki na Lingomba. Tokotikala komona mukolo ata moko te satana azali koteya na Lingomba, azali koloba ete parmi batu oyo papa lobaki satana akotaki na Lingomba ngai pe nazali parmi batu wana. Tokotikala koyoka yango te. Mais soki ozali mwana na Nzambe, ozali na elembo ya Nzambe ya solo, oko comprendre bizaleli ya satana, misala ya satana. Soki oyebi kokabola mabe na malamu nde oko comprendre ete mutu songolo, mutu pakala azali mwana ya satana. Par rapport ya lolenge ba papa batela kibiso, lolenge tozali kosalela na lolenge bana ya satana bazali kosalela. Misala ya bana ya satana batata ba mama okoyeba yango. Soki ozali na elembo ya Nzambe ekozwa yo tango ebele te. Alors bato ebele bazali kotindela ngai ba émission ya mama Balenda, vraiment batata ba mama ngai na sina loba ezali na batu oyo nalandaka, ezali na batu mosusu nalandaka te. Parmi batu nalandaka te mama Balenda akota na liste. C'est-à-dire soki otindeli ngai
émission ya Mama Balenda yeba ke na kolanda te. Potango nazali kolanda yango ezali lokola na koti concert ya Wera. Tango nazali kolanda émission ya Mama Balenda ezali lokola na koti match ya Vita na Imana. Tango ozali kotindela ngai émission ya Mama Balenda ezali lokola na telemi esika batu bazali koswana ou bien na telemi esika batu bazali kobunda. Nzoka nde ezali interdit epai na biso bakimbangisa. Esika bazali kosala mabe yo mwana ya tata Simon Kimbangu okoki kotelema wana te. Esika pe bazali koloba mabe yo mwana ya tata Simon Kimbangu okoki kotelema wana te. Esika batu bazali kobunda, batu bazali koswana ndako ya molili, makambo ya molili, yo mwana ya tata Simon Kimbangu okoki kotelema wana te. Kolanda émission ya Mama Balenda boyeba yango soki ozali mondimi ya solo. Olanda ka émission ya Mama Balenda yeba ete ozali kokota hotel, ezali lokola okoti hotel na molimo sans le savoir. Parce que makambo oyo kokuta nango kuna ekotika la mukolo ta moko te ko contribuer na kondima na yo kasi ekobebisa moral na yo de manière spirituellement et okobima libungu te. Soki ozali kolanda émission ya Mama Balenda yeba yango ete ezali lokola okoti concert ya Wera ou bien concert ya Jibe ou bien concert ya bandeko na biso mususu oyo bakosalaka ba musique profane na bango. Et nasuka kuna ezali na eloko oyo ekosepelisa yo te. A part komona ba insanité, a part otala pe ba danse oyo ezali interdit na kati ya ngomba na biso et nasuka okosumuka kaka. Donc batu batindelaka ngai ba émission ya Mama Balenda na pekisi bino botindelaka ngai émission ya Mama Balenda te po na kolekisa lisusu tango na ngai te po na kosala émission ya Mama Balenda parce que nasina lakisa kibili Mama Balenda zali nani. Normalement fallait tout ça la émission par rapport ya suspension oyo bayaki ko bambuta bapesa kiye suspension oyo bambuta bapesa kiye fallait tout ça la to meka ko décortiquer suspension wana po na boyeba vraiment ce qui Mama Balenda azali réellement kimbangiste ou bien azali kimbangiste te. Mais to kolekisa tango na biso te pona kolobela ka Mama Balenda parce que to yebi origine na ye, to yebi soki azali nani, to yebi soki azali mondimi ou bien azali mondimité, to yebi pe banani batina ka ye, to yebi pe misala azali kosala posa na ye, to posa na bango ezali nini. Donc wana ezali rappel oto lingaki kosala na o etali makambo ya Mama Balenda. Ndenge botindelaka nga ba video papa tala nanu na kotala te. Po ezali lokola na koti hotel. Na kotala te parce que ezali lokola na koti match ya Vita na Imana. Na kotala te parce que ezali lokola na koti concert ya Wenge entre bandeko na biso ba Jibe na ba Wera.